na ngai makambo nazomona awa na Kivu donc makambo mosusu oyo eza ascenseur na kati ya bateau kalaka Congo na biso awa na koti na kati ya ascenseur donc ascenseur na kati ya bateau porte ezokangama porte ekangami na matisiko na deuxième niveau na kati ya bateau ana na Goma na okende siko na okota siko Bukavu lelo. Ah non, la vie est belle. Ma cessé, la vie est belle. Oyo, c'est quoi yo VIP place awa. Vous avez mon bateau? Vous avez mon Goma yango wana. Bande kona ngai toko sana kateka kake o Congo eza Kinshasa. Non. Congo eza Kinshasa te. Kinshasa, Congo eza partout. On se za bateau au mai laki Kivu boyo kaka laki Kivu yango. Vous comprenez? Laki Kivu yango tal au ngana zana sikona première classe. La première classe c'est $50 pour na kokoma Bukavu. Comprendre? Sokoli maboko. Deuxième classe au kiti na ba escalier awa. Ozomon. Moko boye na koya na lali na salonge na ngai awa. Vous comprenez? Ah, RDC. Eloko makasi. Ah, le président Gilles Makofo. Ah, omona elengi ya mboka. Président Gilles Makofo. Alino Mukeba, l'intellectuel. Tala sikotala babato. Aokota Bukavu awa. Aokota Bukavu. Omona. Rwanda eza ngambo soki tango tokotambola Rwanda eza kotoyo biso na Rwanda tokangamba o laki Kivu oyo kaka laki Kivu ere moko na koya kolala awa vous comprenez donc na mati likolo côté naza na kati ya bateau kaka awa esika hélicoptère yaka ekitaka hélicoptère heliko yaka ekitaka omona bateau ozomona awa naza na port Emmanuel Goma ozomona bakomi wana Goma na kati ya Goma salle d'attente ezali wana dobichingo bila kutu eko meka kutu te bandeko na ngai bondimela ngai Kivu yango wana bitumba ekosila kakoto po elengi moko eza koto ya kosaka na kutu te Goma yango wana Goma ngomba wana za point stratégique awa na ngambo oyo toza na Goma oyo eza Goma vous comprenez wana eza Goma bato mosusu kuna ozomona c'était ya capitaine capitaine ya masuwa kuna ba commerçant bazoteka ba débriard kaka baoteka vie baoluka vie plutôt. Non. La vie est belle. Hélicoptère yaka kitakawa. Voilà. Na kesi kona place na ngai. Ekokita. Na kiti escalier. Voilà. Allez, passe-moi ton numéro. J'ai oublié que de vous le passer. Attends, je filme un peu. Awa ozomona bateli ba écran naza na VIP comprendre Rocky Mbala mon pote directeur Max Bayuba omona Goma yango oyo voilà na kati ya bateau ngati ko naza na VIP $50 vous comprenez petite sœur propre petit Sinda élégance oya Didier Ngoloba ozomona voilà Bibi Nzimbi la baronne oya Narcisse yana yazo vivre ozomona mwa godoma na ngai yango mbeto na ngai yango place na kofaze awa donazolo tozolongwa sikona Goma tozokende Bukavu
ti 12 registre tokiti Bukavu, comprendre? Donc tala kaka VIP, tala bamasa na nga bagénéraux nde baye kotika nga na aéroport na port plutôt. Tala VIP awa naza na kati ya VIP sikoyo, na kati ya bateau, na kati ya mai somo na bandeko na ngai Petit Sinda élégance ya Didier Ngoloba peselanga mama Sese Mbote mbele. Yadelo puis le seul billet qui me reste Oya Angèle, Oya maman Angèle Mbote na Francis Roy de Gaulle, prêtre Francis Roy de Gaulle, japonais Okito bato na ngai, Cyril Mandiangu bato na ngai so na kati ya Bukavu Julien Chibangu puis petit frère propre dédicace na Irlande mbote na bino yango wana Mena Fataki mbote na yango wana pesi bino nyonso mbote Odon Zamaradi Blaise Tambwe Kanyandu na pesi bino nyonso mbote, sans oublier mama ya bana mama Sese oya bona bo papa yoyo suka alino mukie ozomona ke bato koto bazo vivre taki de ba forme ngana kati ya Kivu na Goma. Merci beaucoup en tout cas. Na osala bino ba reportage ya Kivu sikoyo. Merci beaucoup. Soki tokumi na Bukavu pe na ko filmer le bino lisusu. OK.